bana ya papa Kisolokele na bana ya papa Diangenda. Tangu kaka papa Diangenda tika ki nzoto bana wana ba revendikaki y compris na mama Marie Moulou Diangenda ba revendikaki bango batikala o respecter papa de Lungana te bango bapesa papa de Lungana valeur te bango babanga papa de Lungana te bango bayebaka lingombe za tata na bango doso tata na bango akofise ke bana nde bako remplacer bako diriger lingomba yango ba compliqué ye yango batinda to baboma papa de Lungana alobela de likambo batinda batu baboma papa de Lungana papa Diangenda tozalaka na mama Marie Moulou azalaka mukolo nini mama Marie Moulou telema a diriger faki na miso papa Diangenda atikala osala ngote kwa ko mekati ako telema ko tede a diriger faki na miso papa Diangenda o mekati badondeni osala ngote tangu kaka papa Diangenda tiki nzoto to komena tango papa de Lungana babiye azali azazoba azamayele te atanga te ya ko diriger lingomba te yango wana basalaki nini bakomi ko s'imposer na bandenge na bango yango mama Marie Moulou pa komaki ko diriger sikoyo to komi na tango ya tata si a récupéraki musala na ye a récupéraki lingomba na ye dona tango to wana ngo to lingi ba jeter to boyi to bona biso ba je to bona biso ba je yango to zali koloba ke to boyi mama Marie Moulou akoki ko diriger te bo chola papa de Lungana bo seka papa de Lungana bo bundisa papa de Lungana yango place wana mama Marie Moulou akomaki ko diriger po ayebiki papa Diangenda zate bango bazo récupérer musala nde akomaki ko diriger a diriger na loto mwanani ya mutu te me ye moko ye mutu atikala kotinda ete asalaka bongo na tina asalaka makambo wana na tina mukolo boko yebaka ke numéro 1 ya bato babundisaka lingombe église Kimbangi c'est mama Marie Moulou boko simba mitu yango bomoni ke bana na ye bazali makila ya kina yebe me mama Marie Moulou nenga azana aza déjà aza mwasi ya kina babotane bana wana baza makila ya kina lingomba ya Nzambe zali patriarcat eza ba matriarcat te bana wana baza na famille tata na bango kuna so bakoko koma banzambe bake koma na famille kina famille papa na bango papa bango azala ni pasteur ni eloko ka pamba boy siko bana nepe bato bakoma fukamela bango bomoni bandeko nanga na lingomba na biso to wana bato ofukamela te à part papa Simo Kimbangu kiangani ye moko tata papa Zako na papa Mbenza c'est tout point barre bozoyoka soki succession ko salamaka lobi wana to koyoka ka yango et puis to koyebaka po tata milakisaka na ye avant papa Diangenda doba yango ndenge bofukamelaka bana na biso boyebaka ngo lobi lobi ekute bino cher lelo tala bana nde bakei pona kolandaka batata wana jamais na lingomba na biso pasi mo kiangani za wana papa za okuta pesa ama yankaba ta bondelaka pona batu te ka ndenge papa Kisolokele azalaki kaka papa Mbenza papa de Lungana bango ndo kosala mambo na papa Diangenda le tozomona ngo papa Mbenza na papa Simo Kiangani siko papa Simo Kiangani za wana biso to ko fukamela ka batu mususu to ko kozwa ka ba maya nkamba pa batu mususu yo kanti maya nkamba wana ezali pamboli eko sale pa na yo et puis bozubi milangi oyo pe kaka papa Simo Kiangani asala ka pe bokomi na bo banani boza banani so boko sala boki ko sala ngona 26 ko sala ngona 26 pa na biso te po biso de to yebi de ba projet na bino nyonso wana pouvoir te boko mekate bona nzela olekate lobake boko zo ba bébé spirituel ba o ba yela na bango Nzambe te ba yela ba ndeko ya Nzambe bango ne boko zo ni kaka biso ba oyo to lenda kaka biso ba oyo to lenda na ko lendela yo na ko zona maya ko na bambi yo yango tche banga Nzambe te soki banda ko banga Nzambe bonga bo sala biloko bo sala wana te bato ba yo ba fukamela bino te bomoni bana wana soki banda ko banga bi banda ko banga pasi mo kiangani banda ko tosa tata Simo Kiangani be soki ba yeba kiye pasi mo Kiangani balinga ba sala o ba sala te balinga ba sala ngote balinga ba sala kutu te ba fukamela bango po tata zakati na biso mama Marie Moulou azali mobundisi numéro 1 ya lingomba non marché ba monte mais nazo yebisa bino bo sala ngo débatté bo kende ko bondela bo sengela yango bo bondela bo tchango na ba prière ata pendant 3 jours
Bobone po te tango nzambe zo ko mibomba lisusu te. Bondela tia yango na ba prière tout na nzambe po nga na zo yango na ba révélation. Mabota na mabota ba moya awa. Koluka ngai nzambe. Bienvenue chez nous, merci à tout balingaka Maman Francisque Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Nga moko pe Maman Francisque Kabalenda naza très bien. Papa Sibongo Kiangani nzambe bulu mo santu azali ko batela. Bandeko tango bobonaka Maman Francisque Kaye, c'est que faut bozo ka bakiti bo poussa na bozo temps ya kolanda émission. Pour te zali très important. Nga na yaka kaka na lamusa bato na faire comprendre bino qu'est-ce qui se passe. Soki nzambe apesi yo grâce ya ko découvrir makambo ezaka important. Siko ngai apesi nga grâce ya ko découvrir pe apesi ngai musala ya ko talisa bino koloba na bino. Badeko na sala ba aventure te na yaka kaka te na yaka te po na sala mambo ya sentiment na sala ka sentiment te na sala ka pe rando te na sala ka rando na mutu te mina yaka koyebisa bino oyo ezoleka na moment oyo nini tokoki ko sala tozwa mayele po ete lingomba ya nzambe bato bazobundisa ngo babombama balata poso ya mpate. Donc, nazongeli sujet o nga natika likambono kite. Na monaki. Ba émission bimaki ta on a salaki émission na lobaki likambu ya Mama Marie Muludi Ngenda ndenga dirijaki. Ndela lobelaki yango na kamba pe ba musicien ba lobelaki likambo ngo kai kotalisa batu. To moni ba sortie médiatique. Batu alobi na bandenge na ba lobi oyo esengelaki baloba. Bazui photo ya Mama Marie Muludi azo diriger na 1994 azo diriger bazo lobaki a dirigeaka déjà ata soka diriger e osala nini depuis kala na dirigeaka baloba na eloko te pona nini siko nga na oloba likambo yo et puis na kotalisa bino esusu makambo ezali très important pona nini azongisi likambo pona kotalisa bino pona olamosa bino bomoni lingomba na biso bana ya papa Kisolokele na bana ya papa Dengenda tangu kaka papa Dengenda tikaki nzoto bana wana ba revendikaki y compris na Mama Marie Muludi Ngenda ba revendikaki bango batikala respecter papa de Lungana te bango bapesa papa de Lungana valeur te bango babanga papa de Lungana te bango bayebaka lingombe za tata na bango doso tata na bango akofise ke bana nde bako remplacer bako diriger lingomba yango ba komplika ye yango batinda to baboma papa de Lungana alobela de likambo batinda batu baboma papa de Lungana batinda batu baboma mobutu nde apekisaka bana ya papa bakobaki ko salisa déjà ba mikanda pona ba saisir lingombe koma na maboko na bango yango wana papa de Lungana akokaki kokoma maki légal te na kati ya lingomba te pona nini bango de ba finaki ba bureau nyonso bakangaki po bango bazaki na besoin ko récupérer lingomba baboma papa de Lungana mobutu apekisaka bango et puis baye kolobake papa de Lungana avanda na nkamba ye atikala na nkamba makambo nyonso ekotambwisama na Kinshasa ye atikala na nkamba ya vandela kuna tema kuna eza mboka ya vandela kuna na Kinshasa bamboka nyonso bango bana papa Dengenda nde bakoba tambwisa Kinshasa bakotambwisa makambo nyonso ye avanda ka kuna na nkamba balingaka papa de Lungana te nayebisaka bino likambo eza clair soki bino boyebaka na ntango wana te boza bato ofo bodécouvrir sikoyo boza bato ofo bolambukaka boyebaka oyo elekaka na kati ya lingomba na biso nga naza apona na claircir bino nga na yaka nanga pona na lukela to ba problème te na yaka ka koloba vérité po to na tango ya vérité tango ya kimona meso oyo biso moko bandimi to sengaka ke kimona meso yango wana tata zoko bimisa misala ya moko na moko papa Dengenda tozalaka na Mama Marie Muludi azalaka mukolo nini Mama Marie Muludi telema a diriger faki na miso papa Dengenda mukolo nini boyebisanga atikala osala ngote po ko meka te
akotele makutade adirige faki na miso papa Diangenda omeka te badondeni asala ngote tangu kaka papa Diangenda tiki nzoto to komena tango papa ya lungana babiye azali azazoba azamayele te atanga te ya ko dirige lingomba te yango wana basalaki nini bakomi ko s'imposer na bandenge na bango yango mama Marie Moulu pa komaki ko diriger sikoyo to komi na tango ya tata si a récupéraki musala na ye a récupéraki lingomba na ye dona tango to wana ngo to lingi ba jeter to boyi to bona biso ba je to bona biso ba je yango to zali koloba ke to boyi mama Marie Moulu akoki ko diriger te tango wana bino banda ko comprendre te za tango bokomo ko lamuka ti azo dirija ka osala makambo ozo sala na zo ko tambwisa bino na kati ya lingomba akoma ko tambwisa bino na ndenge ya 26 na ndenge lingomba na biso tambwisa la makate boyeba kate faute na bino te po bozaki aveugle siko tango mutu nyoso fo lamuka aveugle a cause alisute lingomba na biso tambwisa ka ndenge etambwisa makandenge nini ba slogan na biso etambwisa makandenge nini lingomba na biso etambwisa makandenge nini il faut bo lamuka ba pasteur ba kota ka lukutaka no chaque année po batalisaka bango po partout dans le monde totambwisa makandenge moko mais na poto tomai kotambwisa ma différent po ete mama Marie Moulu aza wana azoko sala mamu na ndenge na ye ndenge azoko imaginele po déjà azaka na ba projet sikoyo natiki na parti wana mais na ozonga na continuer na continuité kaka ya makambo ya bana ya papa dia lungana pardon bana ya papa Kisolokele na bana ya papa Diangenda na ndenge natalisa bino nyonso bolanda nga po bango balobaka na ba bébé spirituel tozana bango bakoma ko saba émission ba de n'importe quoi balobaka nini lingomba eza papa Diangenda nde anyokwamela lingomba oyo sikoyo nde bazana te bayebaka na bango te ke papa Diangenda tozalaka na ye na kende na bino na ndenge ya bonzoto tema ba bébé spirituel na kota kaka na ilobeli na bino ba mshfala no salingwa tellement que bino ba bébé spirituel to solo la siko na ndenge na bino bino bolobi ke papa Diangenda yende kolo lingomba yende anyoka mapona lingomba o siko tozonga tangu papa Simoki Mbangu aboti bana na emisato ekomaki na tangu oye akende ko kangama alata pasi ya moto moyindo akota ba prison ina mbanza ngungu avant bakende Lubumbashi abengisaka famille na ye alobi nga na kokende te sans libota na nga eya il faut mama Moulu na bana baya wana pa Kisolokele de akendaki na ye déjà bakangaki déjà avant papa Simoki Mbangu tamba mama Moulu bayaka ayebisaka bango nini ayebisi papa Diangenda ki atikeli musala na 3 ans wana ayebisaki ki atikeli musala soki kote akei akozonga te akokufa soki akufi asali 9 ans aya kozwa nzoto na ye azongisa ngo na nkamba mais après abengisaka lisutu asololaka sona papa Diangenda ayebisi ye même ti abandai koya na nkamba papa Diangenda ndoko kuta na papa Simoki Mbangu ayebisi na pesi yo musala papa Diangenda papa Simoki Mbangu ayebisi ye yonde okotambwisa lingomba wana papa Diangenda abengisaka papa Simoki Mbangu bazo solola ayebisi ke Diangenda yondo kotambwisa lingomba wana papa Diangenda za mwana suka mwana mukie mikolo bazalaki papa Diangenda déclarer abi papa comment nga naza leki bayaya baza otika nga na tambwisa lingomba papa Simoki Mbangu ayebisaki ye ngande na lobi yo kotambwisa lingomba ye alobi boy bon eza problème te mais po nga na tambwisa pena lingomba il faut okoma ngo na papier okoma na lettre na lakisa bandeko na nga papa pe asalaki dini akomi yango na lettre ndenge papa Diangenda sengelaki tango azongi papa Diangenda bimisaka lettre ngo ta bomba ngo papa Kisolokele kende komona lettre wana ayebisi mais comment batikeli yo musale pa ya papa yo oboya okende koyisa papa ke akoma yango na lettre donc soki oye koyebisa biso ke musale etika na maboko na yo tokoboya maloba ya tata yo ke kokomisa yango na lettre papa Kisolokele asepelaka te nde bakomi kotambwisa nde babandai kotambwisa na bolingo nyonso baza kosala musala papa Diangenda batikela ye musala kotikela epai ya papa Simoki Mbangu donc ye azalaki na ye mwana
papa Simon Kimbangu ndande ko tambusa lingomba na ye malgré bato balobaka o papa Simon Kimbangu atika lingomba te ye atika kintwadi siko likambo ya lingomba tellement bandaki na nkamba ezaki déjà source esika de ya projet na ye bandaki ya kintwadi po ekota na kimbangiste mais po ekota na kimbangiste ekoma kimbangiste ezalaki ndengeni kaka bato bandaki ko bandimaka kosala na papa mwana ya papa Ntwalani bazaki na papa Diangenda bazosala na papa Diangenda zalika na nkamba kuna bopesa mamulu maboko mais sikoyo komi ko tango oyo papa Diangenda akene kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu mwana ya papa Ntwalani alobi ke il faut que nous banzoto ngo banzoto na papa na ye papa Ntwalani bakene kozwa ngo nzela moko bazongo mbala moko bayana ngo ya lobi te toko bandana nkozwa ya papa Simon Kimbangu tango ekozonga bongo toko kende kozwa ya papa Ntwalani mwana papa Ntwalani aboya bi jamais ko simba te tata na nga pe bakendaki nzela moko na tata na yo donc tata na nga ti azonga il faut bazonga bango mibali moka nde bakendaki bakozonga pe kaka bongo abi non ekosimba te tata na nga lobaka na nga bongo te ekosimba te donc discussion basalaka place wana ezalaki na mama na discussion bayokanaka ta mokie te nde mwana papa Ntwalani alobi biso tobimi na nkamba bato ya Nazareth babi biso to bidon ye alobi apesi ide biso ne toza boye to bimi na nkamba toko zala isuna binote to kene ko fungola ya biso lingomba bantwalaniste biso soko to zala bantwalaniste bato ya Nazareth bakei nde siko papa Diangenda alobi tellement que yo olobi ke ozo fungola lingomba na bino boza bantwalaniste ngai pe église na biso ezasuki ntwadite ekokoma sikoyo kimbangiste. Donc, nyonso pesa qui n'a pas préparé. Pour papa Diangenda, c'est papa Simon Kimbangu. Nyonso pesa qui n'a pas préparé. Ndeto kotaka et koma kimbangiste. Papa Diangenda sali musala na ye ndenge tata na ye atike la ye. Avant akenda lobi ke tata koya. Avant akende mama bibi asenga tata. Alobi otikeli bana eloko te papa bi olingi na tikela bangoni eloko papa Diangenda tikaka bolingo mibeko misala o ayeba kike papa de lunga na zawana akoko pesa lingombe pa ya mutu te po lingomba na biso ezali église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu lingomba na biso ezaka lingomba ya papa de lunga ezali lingomba kutu te lingomba ya nkolo Yesu metango nkolo Yesu atikala na ndenge tata bongisela ki makambo nyonso ke bango bakei papa de lunga na tikali eloko nini basalaka bacholaka papa bafinga yake atanga te bafinga yake asa mwana mboka bafinga yake asa mayele te papa Diangenda pe eloko papa de lunga na pe eloko aloba nzamba atangaka te po akotangela nini po mayele nyonso ezepai na ye papa de lungana atanga tazana kati ya nkamba bapaya bazoya bauti betasini bazoloba anglais mutu akoyamba bango paso na bango na anglais azate ya koloba na ye mais asalaki nini azwi libanga apesi papa moko boye wana bizwa libanga olia mabele ya nkamba tango alie yango abibanda lelo bandolo babalangi nyonso tata na koma koloba balangi nyonso lobaka ba anglais ye mutu azoyamba bato mais papa akoloba ne pe na anglais mais tellement que ami kitisa na ye boye bien mutu mboka ne mayele te asani apesi na ye mayele wana pa mutu mais ye a utiliser yango te papa Simon Kimbangu kiangani bapaya baye ba chinois bato ba indien bato ebele il faut mutu na mutu apesa rapport na ye mais alobi boza ebele moye boloba bino nyonso moye moko loba ezate po bato ebele bazozela boloba ka bino nyonso mbala moko babandi koloba o alobi mutu na mutu azoloba na ndenge na ye. Mais tant que papa va d'accord répondre, comment répondre moko na likambo na ye. Tozo tambusama na lingomba ya Nzambe me bato bazoko sosola te. Lingomba ya ntoma euta na lola mbata mokili boyeba kati bozoko ka kososola te. Bozoko ka kososola ta mokiete. Bureau ya église kimbangiste ezalaka na Kinshasa. Ezalaka kuna makambo nyonso ezalaka wana papa Diangenda ndako gérer makambo wana. Mais tangu bayoka na keke tozwa bureau oyo tokende nango na nkamba bafungola bureau na nkamba batonga bureau na nkamba bandimi bakomai ko papa batonga na nkamba ndenge nini
batonga na nkamba ndenge nini koma biro ezalaka batonga na nkamba kwa ndenge nini bato boso ko déclarer papa de longa na tanga te siko bakotonga na nkamba ndenge nini papa kisoloka yebisaki bango bokotonga bureau de sagesse wana ezali bureau ya sagesse bozoyoka bureau ya sagesse o bato bakenda baza na sagesse wana te bochola papa de longana boseka papa de longana bobundisa papa de longana yango place wana Mama Marie Moula comment ko diriger po ayebi papa de ngenda zate bango bazo récupérer musala nde akomaki ko diriger a diriger na loto mwanani ya mutu te me ye moko ye mutu atikala kotinda ete asala ka bongo na tina asala ka makambo wana na tina mukolo boko yebaka ke numéro 1 ya bato babundisaka lingombe église Kimbangiste c'est Mama Marie Mwilu boko simba mitu nga mama moko ayebisanga na otanga kombo na ete ponga na linga ko protéger bato nanga bato yo mama na benga nga bi mama azala no Kimbangiste tango akoti na église Kimbangiste mukolo akulaka papa pesa ye révélation abia mona lingomba na biso na lakisa bato bazo bundisa lingomba mutu aliboso amona ezalaka Mama Marie Mwilu diangenda bokanisa te po aza mwana papa diangenda ale atazana mabeba loba te po aza mwana papa diangenda akosala mabe te akoza na lisumu te bandeko bomoni Satan soki avandi esika bokondima te ke aza Satan po ye azalaka mpuku azoli azofula akolakisa bino elongi ya malamu akolakisa bino éducation akolakisa bino kimia akolakisa bino boboto bokoyeba teke eza ye me aza kovimba na sa motema bokoyeba kutu te bokotikala ko sans trace bo bapela ke oui en tout cas yeyo asumukaka te aza moto ya mibeko ye pena lisumu eyebi ye te me nzoka nde yango Nzambe alobi lobi atalaka motema ayebi mosala ya mutu moko na moko ndenge asalelaka ye mais ye atalaka motema ya mutu bino bozotala apparence o balobaka pena na français l'apparence est trompeuse na ebite so na lobi mabe bino bato ba français mais bo comprendre apparence ekosaka bino te bankoyi nazongeli nzembo oyo babomba bana lingomba ya Nzambe balata mposo ya mpate babongwana lokola bandimi me misala na bango koboma pe konyokola pe kobebisa misala ya lingomba siko Nzambe akomi na kanda akomi ko révéler na yaka ko claircir bino omoni bato nyonso nga na lobelaka bomona bango balobaka bino bokanisa te ke balobaka te na sentiment te balobaka te po bayebi ke nyonso na lobaka ezaka solo nazalaka clair na lobaka vérité po to na tango yo Kimbangiste fo lamuka tango olinga ko bundela Nzambe na yo soko bundela Nzambe ngo fo yeba senga Nzambe tango za poso bundela ye papa nga na poso bundela o lakisanga makambo ebombama azali le révélateur des choses cachées nga senga ngo me nga même Mama Marie Mwilu oyo nga na fuka mela na pesa ye mbote me na comprendre na nkamba tango nga na uti nkamba mboto nga na pesa ka Mama Marie Mwilu après avoir ça na komi ko so ba révélation na loba makambo na tina boyebaka mutabundisaka Nzambe te soki nga moko nazo sala ba examen de conscience par rapport ya ba image papa dengenda lakisi nga pona Mama Marie Mwilu na lobaka en tout cas tant balobaka Satan azaya kokangama sur le plan physique po azalaka pembeni ya Nzambe soki totali bien na ba image nga pena ke nga na musala na nga na osala na ndenge bazali kotambwisela nga na musala oyo ba dimension na ngeza ko mata kaka tango eza ko mata na comprendre makambo ebele révélation mosusu nazwaka na monaka penza ke batata nyonso ba 26 ba arma wana ba telemi mais Mama Marie Mwilu azaki na chair azaki na trône azaki liboso na bango nyonso azaki na chair eloko moko elobelaka nga na lobi pe journée ngo ngai abenganga azoko loba nanga makambu
na litoi mezo bananga ke kende kuna na chambre wana ozelanga eloko nga na kangaki abi kende kuna na chambre wana ozelanga siko ngape nazaki déjà envoûté mais tant on a que na chambre wana ezaki molili mupepe moko zaki na kati betinga ezo benda nga na kota me na kota te na telemi siko na oyoka ye liboso likola cher azoloba ya kanti na kotikele chambre nanga ya kanti nga na kotikele chambre nanga na kotikele jamais chambre nanga me nga nazo yeba chambre wana elingi koloba nini chambre wana donc ya kanti ya kotika ya kwesa nga akotika la kwesa nga te nga nazo ba réflexion belé me na lingana nga koyebisa bino te makambo ebele papa de ngenda za kolakisa me nga na yela kabino ka vérité eloko ka nga na yela kabino bolamuka ozalaka na sima nani asalaka na sima ya Nzambe tango yo oza pour papa oza pe sous côté ya bana ya papa yebaka ngo Nzambe tango asalaki muto bazalaka les 3 personnes en Dieu bazalaki na bango na bande côté bazalaki na bana te Nzambe ko bota makati ya bato metango ko yeba ya amilakisaka na ba révélation amilakisaka ba nzembo zo bien ba ange bazo pesa nde ba yebaka mukolo moko te toyoka nzembo aya arma mukolo moko te toyoka ba nzembo oya banani bana batatana toyoka nzembo te nanu te Nzambe amilakisaka Nzambe amilakisaka bozokoka kobundela Nzambe te bozokoka na bino kobundela Nzambe te ngai ta na mona ba image wana ta na ozo ba révélation wana na comprendre na bi ndenge balobaki Satan azalaka mwana mwasi asenkarna kana banzoto ya mibali yangoyo donc papa de ngenda ti asenga ka papa Simoki Mbango basala mama Marie Mwele po azaki na souci abongola ata ba récupérer mais ba pesi grâce pour Nzambe apesaka mutu ba grâce ya balokumu ye mutu apesaka ba valeur ye mutu apesaka ba pouvoir ye ndepe atiaka bokonzi atalaki mabena ya yebaki ye mais baboye ko tie musika azala pembeni po ba contrôler yango baka Satan aza kokangama aza na esika kokende te aza pembeni po ba contrôler chaque pas chaque makambo azo sala na contrôle aza ya kokangama yango wana bomona ke takala tovandaki na mino kala boyoka makambo te makambo eloba makati mais komaka sikoyo mama Marie Mwele azali conseiller direct nga na ko simbete mais soki nga na toucher kombo na ye seke eza na tina seke eza na tina eza pamba te azoko bundisa Nzambe na misu na bino me bomona te et puis na comprenaka na nga bandeko na nga kozala aveuglé nde salaka bongo bato baza aveuglé bato ba comprendre te bato bazo yeba te sikoyo donc naloba bato bandai ko yeba te mais sikoyo bato bakomi ko yeba bato bakomi ko comprendre Satan amilakisaka te na esika azali po ayeba eloko azoluka amikitisaka akozwa nzaka nini nyonso akobomba po azwa ba âme a récupérer ba âme akende na bango amikitisaka mais siko pe Nzambe pe alobi non c'est fini banda dans ce moment quand on a fini la récréation atika ki lisuta mona kaka moi une année donc atiki temps mais bato bazo bongwana te bato bazo changer te bilobela ko tezo koma sous ma casse plus pire bato komi ko baso de n'importe quoi Nzambe komi ko yoka kanda po makambo minene ezali ko bundela Nzambe bozo comprendre te mama Marie Mwele azali mobundisi numéro 1 ya lingomba na marché ba monte mais nazo yebisa bino bo saela ngo débat bo kende ko bondela bo sengela yango bo bondela bo tchango na ba prière ata pendant 3 jours bo bonde ko te tango Nzambe azoko mibomba lisusu te bondela ta yango na ba prière tout na Nzambe po nga nazo yango na ba révélation donc kaka pamba boyo boko mona kaka nga na okosa nga na simbaka mutu pamba te nga na koloba pamba te eza na tina eza vraiment na tina Nzambe babundelaka ye Nzambe basalelaka ye kozalaka netre te yango mona kake bato mususu ngai na lingaka
bandeko na biso wana ya 26 bazonga yo lingaka bazonga te papa azaka na posa ya bana na ye abwakaka mutu te atindeli bango ba lettre mais bazongi te ba revendiquer baboyi Martorel alobaki ayebisa Paul Dibuya kanga bana wana ti akosenga abandon mais bana ngo pe bazo comprendre te bandeko bazo comprendre te tango eza tango milengela kinkenga padila mutu na mutu atambola na mayele na ye mutu na mutu amitambwisa na mayele na ye zale kenge okobunga batu mususu bazolobaka mabe omona lingomba na biswe tozaka kala nzambe tata mwana pe tata moni momo santo bango mama mwilu kia wanga Nzitani Marie amila kisi nano te mokili nano yebi ete me koyeba ye sikoyo bato mabe bazali kobima nano tolembi po tata lakaki biso bilaka na kokokisela bino bilaka mena bitumba ya satana bilaka na biso zoko pusa na kama musika pona nini bazolinga kotika te bazaka ka wana po satan esika nzambe azali esika satan zalaka azaka ka wana pona ko bebisa kabana ya nzambe pona ko bundisa kabana ya nzambe po te soki bilaka komi pene ya luki abebisa na ba forme mususu poni tozo bilaka o nzamba bongisela biso te to sepela na esengo o nzamba bongiseli biso te alors boza la prudent bolandela mama wana bien likambo nga na lobaki ya mobali na ye wana akufi te aza vivant vie kiso wana na olobela moto aza vivant moto akufa te moto pe alekaka pana na bachaîne ya lobaka soki nga nakoselaka makambo alingaka démentir yango mais te ma conscience na eyebi ke likangu na ye pe na mama Marie Mwilu yango moni ke ya atiango mopanzi alobi te po aokosa pwani akosa na ete et puis vie kiso wana abande ko finga papa simoki ma okiangane azo boya papa mena miso Marie Mwilu andolo batenga anda ko lobate même mobile na ekina wana atikela ondima papa te atikela ondima te yeka papa de ngenda siko papa de ngenda na banzoto wana bazate na banzoto wana mbe boyebeli bango tamo lobaka tango papa bazalaki tango papa bazalaki siko bazate bokende siko kokundola bango la musa bango kasi pona miniti to na papa simoki ma okiangani ba papa baza balati banzoto boyebi kiye papa simoki ma okiangani papa de ngenda loba yango papa simo alobi ke akozonga papa alobi akozonga papa zonga zalaka na biso ne bozo comprendre te pona ni po toza na nzoto moko pona ni po tozo lia tozo seka nzamba zali moto abongwanaka alors bilobela o bato bakomi koloba nango oyo bato bazoloba mingi boluka kanda ya nzambe te po soki boluki kanda ya nzambe ekozala biso pasi ekozala biso pasi pe mawa toluka tolanda nzambe na biso toluka tosalela tata na biso to wana grâce tozwa déjà grâce wana toyebi na kombo na ye toyebi na kombo bato musu bayebi na kombo na ye te ezali biblique alobi na kiti na nation oyo babenga nga na kombo na ngate na sa da émission na tanga da verset biblique wana babenga nga na kombo na ngate siko biso tozwa grâce wana yango azo komilakisa pe pa na biso yango azo ko révéler biso po te ezali le maître des pays en profondeur azali le révélateur de choses cachées abomba makana mutu te oya lukaka ye amilakisa ke pai na ye siko yo soko choli soko fingi ozomona ye zoba ozomona ye ote o ezoleka ye te do ye azana nguya ko sala eloko te mawa nayokela bino mawa makambo nyonso alobaka makambo nyonso oyo bosalaka mukolo mususu aloba bino bokanisi nazoyoka te nazomona te soki mwana alinga simba moto batikaka ye alobi turo miracle eza te bokoteya mana mateya soki oyo kozwa opportunité wana te ya kolanda tata nde kozalela ye pasi mikolo oyo tata alembi kozala na bato ya mabe akomi kolongola bato ya mabe
Et pour moi, na soki asali likambo balongolo na lingomba, soki oza moto malamu, okomikitisa okolela na ba prière, biso to solala ba pasteur te, mais to solaka directement na Nzambe. Okolela na ba prière, tada ko comprendre mwana nanga, aza na posa nanga. Okozonga. Mais siko aotalaka bato, mwana ka mutu soki balongoli, il fallait mikitisa na ye avant de kimia. Po tata zo monati. Mais ye okenda bandi bilobela. Ya zo kanza nenga ole babongo. Azo bundela Nzambe. Nzoka nde ozali libanda ya lingomba. Mutu moko ate azo tinda yo. Baloba na portugais. Tâche fora da igreja. Ozali banda. Ozali banda. Siko Nzamba bwaki yo. So Nzamba bwaka ka muntu. Akenda wa pa satana ti. Tango Nzamba bwaki yo. Okeye pa satana. Faut qu'il pas Satan. Nzamba lingaka ba naître te. Nzambe azana batu ya Satana na batu na ye. Donc tant ba oyo ba keyi, c'est que baza Nzambe te. Donc nga ta mwana na nga po kenda, oza su mwana nga te. Pourtant Nzamba bokaki batu na se. Atalaki na ba oyo, bazalaki na kende, pa Satan to natika pa Nzambe. Naître Nzamba lingaka bango te. Abwaka na ba naître. Donc soko lingi ye, landa ye, talela ye, yoka ye. Soko lingi bi yoka. Ozali naître eko lia yo. Nzamba lingaka naître te. Donc lamuka, nga nazaka naître te. Nga sa ilaka Nzambe. Bino ti boyaka koloba ba n'importe quoi. Po, boyoko kokoma te, boyoko comprendre nga te. Bozoko kokoma esika nazolinga kokomisa bino te. Bozoko kate. Mais un jour, boko simbara mutu. Un jour, boko regretaka. Boko baka maman nazaka na raison. Ce qui te yebaki. Forme na nga ya kolobela. Ezali forme oyo ke. Ezana ndenge yelika bongo. Etonda na nguya nyonso. Donc atonda na nguya nyonso tango nazoloba. Ezalaka na tina. Donc yo landande ozwa ya malamu. Olanda nzela tata na. Ya malamu ezaka kana yebisaka bino ka nkamba. Ce qui n'a pas été là, c'est autre chose. Mais bino bomo la rate ke nazalaka na nzela moko. Na lingomba la biso nde tozana, soki ofingi papa zako, ono mwana tatate. Ofingi papa mbenza, ono mwana tatate. Ofingi papa sima imo kiangani, ono mwana tatate. Po bango nyonso misatu ba mutu moko. Soki ozui grâce, surtout papa ki solokele, papa zako amilakisa ke pa mutu te. Eza passe. Ngati na zwa grâce wana po ngape na lukaka na yeba papa solokela loba na nzembo naza na bomoi bino banso boyeba bino banso boyoka naza na bomoi siko pa solokela oza na bomoi oza nani nde na zwa grâce na ndeko mituna ata tika kofinga lobi ko simba mutu trinité bango nde bazana nkamba trinité tozaka na trinité point barre. Nga bandeko banani etala ngate po tango Nzamba saki mokili bango bazalaki te tango pe to kokufa bango pe bakozala milongo bango pe bakozala milongo ba onions bolandana bako sambisama eza na batu musu bakufa akei akufi amona papa de ngenda azoma papa simo yima okiangani bolandaka ba révélation ya batu bolandaka ba témoignage mais pona ni ba mona ba tata na bino te. Pona nini te bino bana ngope bozora ta ba révélation ba tata na bino te. Ndenge biso tozora ba révélation pas sima imon kiangani. Ozo pe révélation papa Zako, ozo pe révélation papa Mbenza. Pona nini bozwa ka ba révélation ba tata wana te. Bozwa te. Ba baza ba diabolo. Tango bozwa ese ke moni na maseki. Donc likambo ya Maman Marie Mwilu rien que la vérité. Bolamuka botambu isa mitu bo bato mayele na lingomba miso ba sage baza bato mayele bazali bato bwania botambu isa mutu bo saba recherche bolamuka bo pesa Nzambe maboko botango azobomba su salite te azobomba su te likambo eza na tina bo négliger yango te ngana yeli bino ka vérité likambo na eza na tina azako bundisa Nzambe za numéro 1 na kati lingomba miso bundisa ka Nzambe yango bomoni ke bana na ye bazali makila ya kina yebe me Maman Marie munenga azana aza déjà aza mwasi ya kina babotane bana wana baza makila ya kina ingomba ya Nzambe zali patriarcat za ba matriarcat te
bana wana baza na famille tata na bango kuna so ba ko ko banzambe ba ke koma na famille kina famille papa na bango papa bango azali ni pasteur ni eloko ka pamba boy siko bana ne pe bato ba ko fuka mela bango bo moni bande konanga na lingo bana biso to wana bato fuka mela te à part papa simo kimbango kiangani ye moko tata papa zako na papa mbenza c'est tout point barre bozo yoka suki succession ko salamaka lobby wana to ko yoka ka yango et puis to ko yeba ka po tata milakisaka na ye avant papa diangenda doba yango ndenge bofuka melaka bana na biso boyeba ka ngolo blebe écouter bino cher lelo tala bana nde bakei pona ko landaka batata wana jamais na lingomba na biso parce que bon kiangana zawana papa za okuta pesa ama yankaba ta bondelaka pona batute ka ndenge papa kisolokela zalaki kaka papa mbenza pa de lungana bango ndo kosala mambo na papa diangenda le tozo mona ngo papa mbenza na papa simongima okiangani siko papa simongima okiangana zawana biso to ko fuka melaka batu mususu to ko zwa ka ba maya nkamba pa batu mususu yo kanti maya nkamba wana ezali pamboli e ko sala pa na yo e puis bozubi milangi oyo pe kaka papa simongima okiangana sala ka pe bokomi na bo banani boza banani so boko sala boki ko sala ngona 26 ko sala ngona 26 pa na biso te po biso de to yebi de ya ba projet na bino nyonso wana pouvoir te boko mekate bona nzela olekate lobake boko zo ba bébé spirituel ba o ba yela na bango nzambe te ba yela ba ndeko ya nzambe bango ne boko zo ni kaka biso ba oyo to lenda kaka biso ba oyo to lenda na ko lendela yo na ko zona mai ko na bambi yo yango che obanga nzambe te soki obanda ko banga nzambe bonga bo sala biloko bo sala wana te bato bayo ba fuka mela bino te bomoni bana wana soki obanda ko banga babanda ko banga pasi mo kiangana banda ko tosa tata mo kiangana obe soki bayeba kiye pasi mo kiangana balinga ba sala o basala te balinga ba sala ngoto balinga ba sala kutu te bato ba fuka mela bango po tata zakati na biso koma bokolinga ki ba fuka mela bino opesa bato amaya nkamba bo sala yango te mi bango ba osala ngo ba obanga tata te alors bolamuka tango to anango tika distraction bundela nzambe na yo landa nzela ya tata tosa nzambe na yo biyoka yoka etrouble mutu te ngana laksa mutu ka nzela ya solo oboyi Jérusalem o perdre o Jérusalem nde nzela ya solo bato nyonso tozomona bako perdaka na bango bana bango na pouvoir te nzambe babundisaka ete nzambe akokweya kate boyeba nzambe akolonga kaka akweya kate quel soit le cas ou les problèmes akolonga ne kaka ata soka azotala bino kaka azotala bino me baka soko lali avant olamuka yeka mutu alamusa biso akoyisa olamuka continue buzoba nozosala mais ezana mukolo oya osukisa yo. Donc on a ngana yango yango wana bandeko nanga. Merci à tout balandi ngai, bo s'abonner na chaîne, bo partager ba émission, bo liker, bo commenter. C'est très important. Émission qui m'a nzambe rien que la vérité. Tout le monde à la prochaine. Bye. Mabota bamboya awa koluka ngai nzambe.